Joyeux Noël, Nana Ketchup. Joyeux Noël, Nana Ketchup. Joyeux Noël. Nana Ketchup. Biso tolobi na yo Nana Ketchup. Soki o telemite biso bababa toko telema na likapo biso toko kolinga te Nana Ketchup. Tozono mamba niki to chango pembeni. Obunji bitumba onyokwa mina fali pupa po fali akoma place yo azali. Babi mwasa me mabone pa mobile. Malgré ba effort ya fali soka komplace akomi yo ba conseil ya Nana Ketchup peza na kati. Ba libondeli ba jeune prière pour moi sinu soto abuka mabolongo asenga bolamo et pas nzambe pona mobali na eto mobali obima na tongo nzambe mobali nanga kene na kimia njela nyoso zo kende ezala wawa. Nana Ketchup biso toko linga te libala na yo na fali ekabona kabo e grâce ya kocha mapeka milai wana asilama tobo. Nga nazo bandela liseso yo Nana Ketchup. Soki omoni ngubu aye na nouvelle ya ngando ndimela ye po bango mibale bavana kanama na mai. Nana Ketchup. Soki omoni mungusu aye na nouvelle ya ngolo ndimela ye po bango mibale bapotana kanama na mai. Nana Ketchup mai ninganaka pamba te. Kozwango ala légèreté Nana Ketchup. Yo zalaka soki ba makangwa fali ba bimi sile toi obandi ko ya ko snapper obandi ko sela ba video zobi na ba fana nga manene ngana binana nenene obandi ko ya ko sala ba snap au lieu o luka o kota Nana Ketchup kota polibalo biso toko ko lingango ebe bakabo ete no never no I say no. Loko fali mikolo azolo bangle toke kabongo fali tokoki ko linga libala ya Nana Ketchup ekufa kabo ete no is no. Soki ba makangwa fali ba kom bima sile toi Nana Ketchup yo bandi ko bwakela biso bassin obandi ko laksa biso tolo Nana Ketchup chirurgien pe ba sali yo loko poupe babi mabele nyoso bouffe sima kune timbuki bouffe libumuka pla kitoko fonga misu. Bochika ko condamner Jaël. Bochika nanu ko condamner Jaël. Bochika pe nanu ko landela distraction boli bochika makambo ko landela makangu su mama ba warion bino boli bokota o kofi distraction. Bino bo simba nde grâce temo bo saisir grâce temo ane sika o lekate ane sika o kote la te fali ya Nana Ketchup. Soki o balusi sujet bozui kofi bo memi na mutalaka bo chi gaste mo kimia etalibino bozo no kofi bo chena opembeni ya cop no emsupe amutu no gaste ma ko pe okepe cop na kofi c'est normal bokota na distraction ya kofi te po bino makamno su ya fali boya na kofi nde Nana Ketchup kokota na distraction ya kofi te po bato bavana na grâce ba témoigner so bozui mamba grâce te mo boche mpanji bozui ya kofi boye na liboso grâce te mo ako dribble bino po mwana na lokwa puku bomoni pourquoi mukie wana zaka mbangu makasi wana mununi bayanga mununi no pourquoi no mukie za muno songe za mbangu makasi grâce te mo aotira bino na distraction ke bolatisi kofi bel aleye a dribble bino po fali a faible na français ya grâce te mo Nana Ketchup opia Nana Ketchup na mono lokwa tani longa Nana Ketchup na mono nje tani longa siko likambo boye yes Nana Ketchup na ko ngonte no yoki no zo lokwa grande sœur no yoki lo mawa po oloba na ote malgré comportement no olinga ba nikite Nana Ketchup oloba te moi si an oloba te na chikolo yoka mungongo no na makamba zoba na mediate. Alors soki Chantal ba molo aza yana akoka ko fungula misu te Nana Ketchup biso baba toyo loba pona yo toyo loba essentiel mungongo bo ebelelaki Nana Ketchup fungola misu fali azo kende biteza grâce te mo fasangisa bana niki bazonga na papa na bango biti yango wana po yo Nana Ketchup okoko sala ngote toyoka. Parce que même les montagnes, il m'a demandé de faire cette vidéo. Parce que si cela ne dépendait pas de moi, je n'ai rien à foutre. Je l'ai bien dit dans ma vidéo, en fait. Je ne viens jamais m'expliquer, c'est des choses qui me concernent.
pour le respect de ma femme. Si hier je fais une vidéo parce qu'il même le numéro 1, il m'a demandé de faire cette vidéo. Parce qu'ici cela ne dépendait que moi, Grâce, j'ai rien à foutre. Et je l'ai bien dit dans la vidéo, en fait. Je ne viens jamais m'expliquer ces deux choses qui me concernent. On peut tout dire, je fais pas foutre. Et ça touche comme couple. En tout cas, non, je ne pouvais pas être indifférent parce que lui-même, je me suis battu pour Grâce. Et c'était pas la même chose. Pour le respect de ma femme. Si j'ai fait cette vidéo parce que lui-même le numéro 1 m'a appelé de faire cette vidéo pour le respect de ma femme. Grâce tozo soka na ba vidéo na yo moko zela. Donc avec messieurs Fally Ipupa, je ne sors pas. Donc avec messieurs Fally Ipupa, c'est mon grand frère. C'est ma star. Fally Ipupa, c'est ma star. Aza star nanga. Aza grand frère. Aza yaya. Et sa femme aussi, c'est comme ma grande sœur. Qui Jézabel. Ceux qui vous ont posé à Kofinga. Kofinga la bino parce qu'ils accordent la bino, mais enlevez mon nom dans de conneries. Enlevez le nom du couple dans vos bêtises. Pourquoi? Yo moko enlever le nom de Nana Ketchup dans tes bêtises. Ongwa. Moi ma bé. Tala Nana Ketchup opesa mawa moko je répète Nana Ketchup na mono ko atani longa. Nana Ketchup opesa mawa moko Nana Ketchup. Tala ka sortie médiatique ya Grâce Temo. Edi badiata. Vie diata bao. Tala ka sortie médiatique ya Grâce Temo, la manière qu'elle parle. Ça montre que cette fille, elle n'a pas peur. Elle est sûre d'elle. Bison to comme tala, boka c'était so biso amsu to yaka to lingala to ebi français te to ebi ngo kitoko kotanga na kokoma na koloba. To ebi ngo kitoko. To beta ngo pe dada. La manière que Grâce Temo elle parle, ça montre que la fille est sûre d'elle. Ah, Grâce. Kaka sortie médiatique na yo moko ya te kangi yo. Moi, je ne suis pas la femme de Fally. Fally, c'est mon frère. Nana Ketchup, c'est ma sœur. Kaka yo moko ke lisusu na ba audio na ba makangu na yo ya lele. C'est lui-même le numéro 1 qui m'a demandé de faire les vidéos pour sauver l'image de cette dame-là. Cette dame-là, oh yozo beng, surtout li kambuna cette dame-là des matanga mafuta. Donc Nana Ketchup, grâce à manquer au respect. Na ba passe nyonso yo moni na Fally depuis ko bala na droit chemin chi na formule 7 na ba passe nyonso tout ya bakushima ya Marco 6 ya Vicenjo ya Jordan ya Malka ya Monikel ya soki mususu na soki Fanalia ba passe nyonso tout ya 9 mois ya passa ko bota nana oyo moni na Fally lelo Grâce Temo ke ko bengo cette dame là. Ah mo wanizo matanga mafuta Grâce Temo soza ki pembe na nzambe na ngena so minu na litama na ngena so yo minu Nana Ketchup koka Nana Ketchup alobaka te Nana Ketchup ata mabe na ye azokoka kosangisa Fally na bana niki te Nana Ketchup alobaka te Nana Ketchup biso bababa to telema to loba po na yo Nana Ketchup non ata kutu ba makangu bazaka Grâce Temo nde to bo makangu pe bongara mobali ali kolo azo makangu yo pe foza ali kolo Grâce Temo yo ozata na lisapi ya Nana Ketchup te ba okezo makangu poka oyiba bambonga bato afali oke pesa mama bino po yo bokola mama bino na bambonga ba masumu obokola mama bino na bambonga mungwa obokola mama bino na bambonga ya koskroka ka batu Grâce Temo non Nana Ketchup fungola misu Nana Ketchup fongola misu ko chike kutu nespace te po bite ezali Grâce Temo fa sangisa Fally na bana na ye to boite mena Grâce Temo ndete po sindi pa yaki ka boye o chanteuse lelo akoma madame Olomide Grâce paro yaka o koni mafinga a postara Fally na page na ye lobi kuna akoma pe madame Ipupa maye ningana kapamba te Nana Ketchup fongola misu et puis bino bato afali bozo ya ko finga ka wana bozo leki afali mususu wana soki ni kleti soki nani wana yo po ya ko finga boye so batoucher Fally mama sunga libala Nana Ketchup pardon chika no ko finga chika no mama mafinga chika ngonanu chika no ko finga
Yo bozwa na grâce tembo bo bakela biso eno na mutalaka po alekisi. Alekisi grâce tembo alekisi aza briseur des foyers des gens. Muto aza briseur ya ba couple batu biso bato toza ba couple to chika ya lekate to chika te po abulu wala po ko ya po oya po briser pa nga kutu ko nga tala ba briser ya ba couple monto bo vendre po no ko briser ba couple batu nga na obali yango yozo cha nga moko nanu ko avana kabali solo pe ba koni mama msusu nga moko no matcha no mbali yango miniati nga moko no Karine nga mo eza li matière na nga mo no lia matière na nga bino bato bo brisera ba couple batu na couple ya miselongation boyate poso ebeti nga moko no zwa na ye mbali yango na yo briser de couple nga moko na chena bino na miniature avana kabali solo pa ba kroni mama mususu nga bo keba bo ici là ne touchez pas mais wana terrain nga mutu koyate po avali kambo ekele na ba chaîne mususu ba maicha bino nyeti nga mona maicha bino nanu na matisi bino nanu avana kaba pa batu mususu na ketchup fungola misu na ketchup. Et mon gars, c'est le cousin de Fali. Et mon gars, c'est le cousin de Fali. C'est le cousin de Fali. Pour votre information. Et tout ce monde-là. C'est mon gars, c'est le cousin de Fali. Mon gars, ce qui me passe là, babi azanaye de quoi falite. Mupasula zaline de Koya Jean-Marie Lukulasi. Mupasula, c'est le cousin de Jean-Marie Lukulasi et non cousin de Fali Ipupa. Pour ceux qui Mupasula zaki cousin de Fali Ipupa, ton tout le monde a quelque part Ipupa mobwe. Mupasula, comment on dit? Popol Mupasula Ipupa. Yoko Popol Mupasula. Siko cousin on ya Fali na tatani na mamani. Eza Fali. Ye mokonde makangu ya grâce temo. Fali pe. Yon na concert mo boye Fali bazaya obina ya nguni ya vanda boye Fali afina ki mutu lisu. Na concert. Bazaya ya kongunza maboye bazobina ya kovanda ya ngunza maboye bazobina Fali afina ki mutu lisu na concert wana nana ketchup. Bino bato bozolo ba nana ketchup afana ananda kote. Kako landa mobile na ba concert bo moni emsu china nana ketchup alanda mobile na ba concert po ayebi ke mobile na azape mobulu oui bon mobile so aza mobulu te me basi te mobile aboga basi bando landa ye yango ye moko sala sécurité po na mobile na ye mwasi ya batu bande ko bomo na makambo Karine longwe golo akomi warion po ka bundela Fali po Karine yebi na sa makolo ya grâce babima ki lesbienne te so na lobi bongwa Karine yebi na caleçon ya grâce c'est-à-dire Karine sombela grâce caleçon Karine sombela grâce bic gilette Karine sombela grâce vernis Karine sombela grâce rouge à lèvres Karine sombela grâce cinglé mutoloko la grâce a lobana Karine et l'autre po Karine azwa aboko la grâce lokwa mwana na ye ya liboso na micho Karine mokonzi alongwe golwa akomi roarion na micho poka défendre Fali bino bomona ngeza likama baje nana ketchup bino bato boyaka ko finga wana bozo finga kofi tala dossier kofi na makambo distraction po bo balola mandoki ovie wana jaloux ya Fali bozui grâce temo botiki ye ale bozui kofi botandie makaya bu kofi innocent bo simba kaka grâce tembo cible eza grâce tembo bo beta masasi na grâce tembo bo chika kofi nanu ya kofi to landela ngo sima to yebi ke kofi abundaka pe talaka mutahuta ke pa na ye ndeni nya ko lekele na makambo c'est normal mais kofi eza distraction bo tika nanu kofi bo tia nanu kofi pembe kofi to zoya ata na janvier bino bo simba nanu grâce tembo Fali ameka kutu kokoma mana grâce tembo te Fali ayo kamulunge place azali amona penza communauté ko etelemi tozino bele résultat belection fati beto to tia ngo pembeni to ana na posa libala nana ketchup e kufate ebeba te grâce atia ta manzaka na ye na terre ya nana ketchup te yombiso peuple to ana ngo posa po nana ketchup alobaka te malgré mabe na ye mwasi wana alobaka te
te na ketchup alobaka te toboyi bokota na distraction te o bafoi kofi bakendaki salon restaurant non wana distraction bozwa na grâce bobake na nekulusu base mabala bo sauver libala ya Nana Ketchup. Je parle ici étant que femme, étant que mère de la maison. Je suis contre les briseurs de couple d'autrui. Je suis contre ça. Je suis contre. Surtout libala oh moi si a wuchi na mobile na pasi mobile azobonga na misu na ye ale yo en inconnu moko boye o ya ko bebisa libala wana non je suis contre ça. Bochika distraction boli bokota ya kofi eza kofi mutaza sima bandeko bochika kofi kinia bozwa nanu grâce tembo bobaka e poso ke eza kofi muta otinda grâce nano ke fungola makolo kofi te eza grâce so eza kofi muta otinda grâce nani akoya kobotola Nana Ketchup place eza kofi te eza grâce alors bo tozwa grâce tokate mike po alekisi tozwa grâce tokata ye mike grâce penato lui ayo na bona ne oyo po alekisi na kobebisa bakouple batu alekisi ya ye moko na panzu akoka kobongisa ngo te akoka kosimba libala na ye na panzu te ale o ya moni nde ya kobotola ya Nana Ketchup non ata biso bababa toloba pona Nana Ketchup na loba en tout cas ezamba liboso mis elongation atelemeli Nana Ketchup atelemi pona mamba Nana Ketchup non pona Nana Ketchup non na micho biso no komba warrior na micho pona Nana Ketchup biso tout tokomba warrior tokotelema tokobelela grâce tembo toboyi yo pa fali tobo grâce toboyi na biso yo pa fali tobo yo te mutu mususu yo te grâce yo te pardon bisous bye porte quoi surtout ka seti dame langa ndezo matanga mafuta so zaki pembe na grâce nga na kato litama na nga so minu na litama oke robenga Nana Ketchup seti dame lana ndeni yo omele nini combien de tonnes ya diambo melaki jour wango pour que obenga Nana Ketchup seti dame la impoli que tu es cochon salade spaghetti Tour Eiffel imbécile mbasuka obenga Nana Ketchup cette dame là macaque ignare tomate ambuma spaghetti ketchup moko boye mayonnaise matungulu epola ala ndembi ya grâce tembo ifili nyama mbasuka. Et puis, yo, faut retirer moi na cette dame là. Yo, grâce mi quoi pe. Atangane na muke na ngaza lo ya. Yo te grâce te muke a C4, munena C4. Yo, grâce. Yo faut ngaka cette dame là ndezo matanga mafuta. Grâce yo faut retirer o sala sous vidéo fali. Tinda makangu na wasala sous vidéo aya ko démentir cette dame là. Moi na cette dame lezo bom ezo matanga mafuta. Ata kutu boyiba mibala batu me faut boza respect na mibali ya batu yo zo yiba mobali ya batu ozo manquer sous mkolo mobali respect cette dame là yo macaroni poulet mayo ya retirer moi na cette dame lezo matanga mafuta grâce. Sinon te biso sto foot lo ba billet na o ya kuna na Paris place oza kuna na yego so minu na litama spaghetti salade sautée